peut-être bon ba là ti na mwasi nanga nomi akili em soupe lelo nga na prison makala lelo pe na komo za pe mona tini mama nanga na poto na tini pe baleki nanga na poto. Mais c'est Vincent, ça fait très mal. On néglige à battre la vie. Maman on loba ya passe. Ya passe. Tu peux ça battre chance. Aide-toi, le ciel te aidera. Vis les efforts. Et on a profité dans lancer appel. Toi, jeunesse, toi, sacrifier. Donc, tu as fait le Kikoulouna de 2006 à 2009. À 2009. 3 ans. 3 ans. Tu as la maladie à Kochoko. Na ba cousin tout aux na bangwana. Au sali boye. Et où était ta mère pendant que toi tu souffrais? Ma mère était en Ngiringiri. Et il n'y avait pas moyen de sa maman message. Ça n'est à l'époque on a téléphone aux Angouais. Maman Zara ta la binote. On y a été 17 ans pour y aller kuna do y a des trucs voyage na bandundu. Donc en fait oncle Azwa qui on a aidé ka sunga maman la bino ya beaucoup là. Oh que c'était pas ça. C'était pas ça. Bon maman tika qui on nini OK ni kuna zorata sango na yote ayeba. Mozane tika ke mwana ngaza pa noko na ye. Azapa noko na ye. Ou kanisa bongo te. Ou tika ba ça bien. OK nous on vivait la misère autrement. Obela na koshoko. Na bela na koshoko c'est bizarre libumu donc comme ça otalinga au moins benanga moi c'est oncle okanga tout le liboka pilipili. Lona souffre en estomac ça dit à ça. Alors ça pena liboka pilipili tout pena liboka pilipili ba tchelo boule moko fufu na sanya pilipili loko ba tchelo sanya madis olia yango to aussi sa pilipili wana. Eza ba maltraitation na mona na zwa na enfance nanga. Romarati na niveau ya kolokota bandika na fulu ya koteta ya kolia bilamba kolata eza te oza na kilote moko po balamba fo bino kene kolokota makala na quartier nyonso makala moko na banzela babuka bakoni po balamba donc ezalaki vraiment tant moko na souffrant na vie nanga okondima te fo lamuka 3h 4h okoti na zambo kebuka koko mère ayeko kene mikili 1 mois après mobala bien sana mikili akufela maman na kata ndako. 1 mois après. 1 mois après. Maman zaki na bitumba pe hein. Ah, ya makasi. Baye ko kanga maman koti prison na poto. Prison na kenda saka 6 mois na prison. Lokwa pa saka na mikanda ta boka e bangunda, tout ça esangai na makambo wana donc ba problème ebele. C'est-à-dire tu es passé de la vie d'un élève qui part à l'école au koma susu kuluna. Kuluna. Bayaka na aka kubunda bituma moto kenaka na gombe to bunda bituma mona ko soka.